All the way from the DRC, welcome to South Africa. We're very excited to have you here. And we're very excited. Ferry, I want to say without question. Toke na ba plateforme nyonso auto teka ba disque. Yebisanga Ferregola ça parmi les 5 artistes au ba oteka kitoko na ba plateforme. Sur Amazon, sur iTunes. Tout na aza soldat. Ferregola aza n'importe qui te na mboka o. Ferregola aza esprit faible te. Allez la rater. C'est un professionnel. Non mais oui, c'est un professionnel pour basangani. Basangani. Donc jeune moko boy tellement ça jaloux, yé moko yembela bato ba jaloux, yé moko vrai muto aketo. Akoma ko ndeko influencer ba vieux moko boy na ba rater ba vieux na ngango, bosima pe ba mbongo ba danger. Mais bokoma ko se laisser faire pas mona moko boba na ko manipulara bino. On moni Ferregola grande puissance, Ferregola numéro 1 à bino tout. Comment ça fait-il que yé azotindaka bato balobaka ono faire ça mal entouré, faire ça mal entouré. Yé au contraire aza mal entouré na ba bourrika ko saganate. Mais ouais, na ba preuve na ko banda ko talisa yo. On a vite compris que Ferregola za na bato o ba lingaka na bolingo ya solo. Naturellement aimé kando lobi ngona. Sans tricage, sans watinda batu, baba mise bambongo. Déjà nous signalons que Gaulois, ils ont cotisé d'eux-mêmes. Yaka, Ken Piana, Bourrik Oyo, na ba journaliste tout congolais mutu, yaki zenga suka ye, l'échec ye. Lité yakanda tuka lité yakanda, ndeko na ngai lukanga juro ko luko tobola tata wana libumu, nazala simana accompagner. Yo bo meka pancréas. Non, faut que tobola libumu. Comment tata mumbabo osala ba succès na mboka oyo ata velo pamba lelo osala na ngote na mona makelele wana asala ba même jeu na vie na biso Blaise Bula amizaka ba mbonga po abandonner sa vie Blaise ba 500 ba 1000 ba hypocrisie na asala na ngwa ko ba photo ba caméra vela na Blaise Bula likola vela na Blaise Bula vie Blaise asoka ba 1000 ba 500 vie aye akomo boya petit ne faire. Abandon cela on va 500 na ba 1000. Mais oui, hypocrite. Baluka sou ba date ba 11 mois wana, chaque mort baluka la date. Comme ça ba lela bango na parler du peuple. Et pour votre information, toko beta sous concerne à parler du peuple. Au point. Toko beta li sous concerne à parler du peuple parce que kimutema mabe ya ba musicien congolais na ba okutu ba sila na bango. Mais elle m'a photo sur la pembe tariki yo zana biso na kisasa viens na biso wana ye akocha concert na Rotana ata $30 mais toyebi ba je wana likolo ya mwana moko boya ma makelele a influencer bino non ndeko ezo sala pasi papa Wemba bandeko na ngai batetela na pesi bango longonya ba valoriser papa Wemba parce que papa bandaki ko valoriser bango batetela yaza mto liboso valoriser bandeko na biso ba mongo te tolaki na mabele lisi carton zo ndeko na biso bokechu amungala te zo ba mimi mongo nana yebi ba mimi mongo te na mboko ba René Loko atile lo carton na ba Wileri na ba Kisasa to ndima René Loko wana ezalaki théâtre de chez nous comme preuve ezaki lo moko organiser ki na bandeko na grande sœur ne mo utaki soki Belgique so pia saki na katwana. Merci beaucoup, chers amis, chers abonnés de Emergence One Télévision. Vous êtes disséminés à travers le monde entier. Vous êtes à Paris, vous êtes à Bruxelles, à Milan, à Genève, à Molenbeek. Partout vous êtes, je vous dis bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. C'est Tariq Ngango, le richissime journaliste Nzambé, à la présentation de cette grande émission que vous aimez beaucoup. Culture à la une, une émission dont nous vous informons sur la culture de la République démocratique du Congo. Nous sommes les amis de la culture, nous défendons cette grande culture. Un grand merci à toutes les personnes qui sont branchées à CNET Moment sur Emergence One Télévision. Un grand merci également aux partenaires fidèles de Emergence One Télévision, Carlos et José et Sandra Ntumba depuis Londres. Plein de bonnes choses à vous. Également à celui qu'on appelle Alain Kembe, la garçon des disques Papa Nandinek depuis Paris, à qui nous profitons également de souhaiter joyeux anniversaire à vous mon vieux. Yaremin Dombasi depuis Paris, Dadi Yakuza grande puissance également à Yuka Bouikoumandrama. Un plan de bonnes choses à vous. Dans le cadre de votre émission Culture à la Une, je le royal plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Rocky Kilolo. Moi j'aime souvent l'appeler Rock le Gaulois.
Rocky Kilolo, avec lui, nous allons essayer de parler de l'actualité. Quand nous parlons de l'actualité, l'actualité, sans ignorer, elle est dominée par la visite de Ferregola chez Moïse Mbi et puis Fali pour pas introniser Prince des Anamongo. Hein? Tout mes gros Awa et puis le retour de Ferregola à Kinshasa sous une pluie battante carnaval ya Mumbamba et ça là qui vient déjà nous disons merci beaucoup à l'agence des fret maritimes Bwana Mushinda. Hein, Bwana Mushinda, agence ya solo, c'est-à-dire Chine, Angola, Chine, RDC, Sozana Kati ya Chine, on Angola, contacter une seule agence Bwana Mushinda, chez le PDG Bwana Mushinda. Un grand merci à Abel Bouwala, l'aviateur à Costa, également à Mido, chancelier Mido, plein de bonnes choses à vous. Déjà sans plus tarder, si mon caméraman Rabim Pela est d'accord avec moi pour la ration, on a pu ça. Rocky Kilolo, autrement appelé Rock Legolo, à mon ami, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Tarik Ngangu, journaliste à Nzambé. Voilà. Les seuls uniques, Yamaïle Tozane. Ouais, santé Pépele. Santé normale. Ouais, santé normale. Mais Rock Legolo, Badbadi, Rock Kima, Mamba Golo, mon analyse, Mamba Golo, des Aranines. C'est moi, mon amour politique. Nous avons trésor comme le Burkina politique. Benga nous na politique. Nous sommes biso abengana biso te. Biso to ba chansa. Makila ba champion. Talaga banda na emo Ferregola makila ba champion. Kofi Olomide benga ga de la Ligue des Champions. Donc biso to ba chansa partout to la repesa mela biso. Donc ezalaki un peu ka ndengo expliquer. Ezalaki un peu to betana mo turungambo wana mais tellement toi non makila ngo mone bendi biso sungambo donc voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Emergence One Télévision. Déjà, je l'ai annoncé au sommaire de mon émission. L'actualité est beaucoup plus dominée par Ferregola. Ah ouais. Les jeudis derniers, nous avons vu Ferregola présent à Kills, dans la cité Bethel. Ouais. À ça qu'il dit ma liberté, il a dédicacé le pasteur Moïse Mbi en disant la cité Bethel va s'amener la kipe pour Nangaï. C'était une façon de remercier la cité Bethel ou bien Ayaki Benda au Sambela Nsam. Oui, Ferregola, tout d'abord, ils ont façon qu'on remercie dans le bango parce que bisotou et les kaki sur la toile, tout ba monaki. Ferregola, ndenge pasteur Moïse Mbi a fait ça qui témoignage. Et à ce cas il y a témoignage, c'était bandi mignon soit cité Bethel. Et bah tout pas boss na teke non, ils ont cité Bethel mère oh ya biso limité. Nous avons dit pour faire Ferregola. La cité Bethel, il y a ville province à Kinshasa, même temps il y a province. Et nous avons beaucoup de filles, la cité Bethel, il y a Paris. Voilà. Ça me fait 4 semaines. Par rapport à Marambo, il y a Ferregola, Jésus de Niance, il y a Moni, il y a remercier Bango, il y a tout d'abord dans l'église mère Bango. Et le pasteur Moïse Mbi auto respecté. Puis on a profité, on a fait Simboté. Le révérend pasteur Moïse Mbi, on a beaucoup de respect pour lui. C'est un homme de Dieu qu'on respecte beaucoup. Voilà. Et en plus, parmi les pasteurs, non, quand même, maturité, Moutou, les autres, ça par rapport à Makambuto, à l'Ekaki Nango, au diable, à l'Ingaki, taquiné, quand même, c'est résistant qui. On a profité de passer Mboté. Et ça, de façon qu'on remercie. Puis qu'on y a coupé ça, la cité Bethel, surtout, Mboté, on peut remercier, on a soutenu qui. Ferregola dans la prière. Voilà, Ferregola aussitôt arrivé à Kinshasa le 12. Il est arrivé à Kinshasa le 10 novembre. Le 10, ouais. Il a livré un concert VIP dans le niveau de Rotana. Quelles ont été tes impressions à permettre un concert? Non, Aza soldat. Ferregola Aza n'importe qui est dans Mboka. Ferregola Aza esprit faible. Allez la rater. C'est un professionnel. Non, mais oui, c'est un professionnel. C'était une façon de la qui s'en a battu, non? Malgré que Kounyo soit Zuzui, tant que Aye Yomoko Mouna accueille na ndenge salaki, en tout cas ezala biso moko tout satan ndaki nango te. On a vite compris que Ferregola za na bato o ba lingaka na bolingo ya solo. Naturellement aimé quand lobi ngona sans tricage, sans watinda batu, ba miser ba mbongo. Déjà nous signalons que ba Gaulois ils ont cotisé d'eux-mêmes. Bango moko. Moi j'étais présent à l'aéroport dans la Polo. Ouais. Hein? Ouais. Na memela qui une concert journaliste mais je te dis mutungi sinazo na ebisio mais ça là soit 20 000 francs au pesanga polo peut-être au dépenser là 5 $, mais mutoza mais ça au pesa là $10. Voilà pour kaka alata polo amona ndenge mo continuer azoya donc ils allaient vraiment en tout cas tous profiter de l'occasion pour nous pesa ba Gaulois nyonso ya monde entier o ba soutenaki papa Hervé Ferregola
mikolo nga na omesa na kobenga e Chilobo mikolo to benga ma Chilobo Ferrego la Chilobo baluba te Chilombo te Chilobo voilà Chilobo baluba o bazolanda biso bandeko na nga bakasa e ponga pe na kasa e bayebi signification Chilobo Chilobo elingi koloba nza suprême voilà po azala de suprême moto ya yambo voilà donc batuti ba wela bango qui le premier donc azala déjà wana Chilobo. Nous profitons également de saluer maman Fanta Fofana, la présidente de tous les Gaulois, maman Fanta Fofana, Emmanuel Kalonji les sages, Mamadi Wembo, Ma Sylvie Betty, Bambote Nabilo Noso, Roki Kilolo. Après le rendez-vous à Rotana, c'était prévu que Ferrego a livré un concert populaire. Ouais, le 19, on a parlé du peuple. Avant de finir avec ma question, merci, vas-y. Au niveau, il y a parlé du peuple, où ils ont le 19. Malheureusement, le concert n'a pas pu lieu. Le concert est reporté à une date ultérieure suite à la tracaction sur le monde et les cas qui awa. Félix Oisé, qui est le président du comité d'organisation Matanga ya Papa Verkis Aba qui fait baler la Matanga appelle Lelo. Malheureusement, baler en Lelo. Ce n'était pas un complot contre Ferré pour déstabiliser le concert na Iwana ou comment? Merci beaucoup pour la question. C'est avec regret qu'on va répondre na yango. Et pour votre information, Tokobeta sous concert n'a parlé du peuple. Au point. Tokobeta sous concert n'a parlé du peuple. Parce que Kimute Mama B, il y a des musiciens congolais, il y a des sila na bango. Mais moi photo sur la pembe tariki oza na biso na kisasa. Viens à biso. Viens à biso wana. Hier à kocha concert na Rotana ata $30. Batu bena ba 100 personnes. To cheka 100. 30 100 personnes na Rotana. Non mon frère, ça fait mal. Ya komona comment mutu aza na posa asepela na ba public na ye. Mais ba nsu ba telemela ngo. Batu ba sepela ba public ne mais ki mutema mabe moko ntima mbio ba Kongo balobaka. Boye ko bimisisa yango pona koluka ko triquer concert à Muninga. Au moment où les kino bozalaka na bien, atikala ko manquer yo respect à jour mon côté, pe azalaka ta ko na bentation ko manquer pe respecter pour faire rigoler mangaka pe ata mukolo moko respecter. Mais toyebi ba jewana. Likolo ya mwana moko boya ma makelele a influencer bino. Non, ndeko. Ezo sala passi. Non, baebi non. Ya bandalungwa, baebi mwana makelele. Tant on a le mwana makelele boy ba commentaire Golanda. Baebi mwana makelele. Je ne sais même pas. Je n'aya pas na kotanga ba kombo ba tona te. Donc mwana makelele ndenge. Ba mi luka kuna. Voilà. Na mwana makelele wana asala même GO na vie na biso Blaise Boula. A mizaka ba mbonga po abandonner sa vie Blaise ba 500, ba 1000, ba hypocrisie na sala nangwa ko so ba photo ba caméra. Fais un Blaise Boula. Ligola fait un Blaise Boula. J'ai Blaise à soit 1000, 500. J'ai aïe à Romo boya petit neféré. Abandon je l'envoie 500 à 1000. Mais oui, hypocrite. Vous avez certitude à Naebisio mamuna lo bana ebiango. Et en plus to suki wana te. Bino moko bozana boyebi ke no mwana mai wana seri mo bando c'est la jibem pianana ou rançon hypocrisie. Exaucer maman vient exaucer maman vient félicitations. Hypocrisie. Les lois comme Tinda Batou, ngana leki wera, na leki jibe. Aleki pena kofi. Tokola to lamka ju mususu be mwana na mai makele la roya o na leki fachi. Mais et là to komo zeleka yango la ju mususu abo ela biso sa malukonde. Excusez, ezaka kaye mutu akeka sima viona, comment financer? Viens habiter jour on a yena ser na biso Barbara so ki ba melaka bilo nini ba yeka ka boye bou le 19 lelo le 19 au moni siko matanga ezate totuni mais lelo le 19 boleli papa na biso moko pe to bonga maki déjà yo yebi to ya kolela papa Verkis to bongisi ba veste ba noir ese bonga maki to kolela papa Verkis du coup boyo no le 29 matanga ezate il faut chef de l'état aya lokola ye muto décoraka ye il faut chef de l'état zalawana messieurs c'est quoi ça c'est honteux makambo bosali siko tala lelo degré ki mutema mabe na bino ndenge monani na miso ba peuple congolais yango chez biso to asuna ta morte ma parler du peuple yango na to tikeli bino bokende bolela papa Verkis après ça kolela papa Verkis bozo na bibembe lokola bokomi complice bozo na bibembe ekufaki na martyr 11 morts bozo boke botanda bango suna parler du peuple bolela baluka su ba date ba 11 morts wana chaque mort balukela e date. Comme ça, on a parlé du peuple. Pour Basangani.
basangani. Donc jeune moko boye tellement ça jaloux, yé moko yembela bato ba jaloux, yé moko vrai muto aketo, akoma ko ndeko influencer ba vieux moko boye na ba raté ba vieux na ngango, bosimba pe ba mbongo ba danger, mais bokoma ko se laisser faire pas mona moko boba na ko manipuler bino. On m'a dit faire rigola grande puissance, faire rigola numéro 1 à bino tout. Esprit supérieur. Esprit supérieur, azo continuer toujours ko coloniser bino. Tala dynastie, ya mukolo aleki bango. Ah voilà. Muto banda masolo. Tala lelo vertige ndenge basu. Bazui vertige à osaka na te. Yé na yé papa. Toke na ba plateforme nyonso auto oteka ba disque. Yé bisanga faire rigola ça parmi les 5 artistes o ba oteka kitoko na ba plateforme. Sur Amazon, sur iTunes. Tout na biso nyonso kotanga. Apple Music. En plus na Congo aza yé moko. C'est le tout premier album congolais où ils mais ont oui. sur le plan digital. Mais oui, yango moni bango mo place baza ba olenga ba yebi déjà que notre soit disque donc. Wana ko tesa ko sambela te. Mais papa plateforme Ninga va sali 5 ans. mais ndeko nanga. Obi pourquoi ba sala 5 ans? Bakosa biso ba pesa biso 5 mois. 2 mois. Alobaka 2 mois na conférence de presse wana. Alobaka combien? Alobaka 2 mois non. Siko lelo to ça. Mais l'essentiel a vu disque d'or. Mais attends, il faut signaler également c'est les tout premiers artistes émissions congolais disque d'or certifiés par SNEP. Mais mon cher. Non. Mais non, ça a manqué de respect na ba vie wana. Ça a maudit, c'est un garçon maudit. Mais je te jure. Mais mon frère, c'est ça le problème. Tu as nié bato ba bota yo te yo moko lo bango na TV so nga lelo na musicien. Et ça grâce à Wera, et ça grâce à JB, et ça grâce à Blaise Boula ba vie na biso tata Mobich. Ce que tant ba vie na ba ko nyonge la yo mote ko za de maudit, za de malédiction. Yango moni ba zongi mangu na authenticité ba ke ko luka ba ko mboka na bango. Ozomona. Parce que ba vie na ba zo ba disque d'or oyo ke non. Bateki ba producteur na bango à l'époque na ba maison de disques de vente à l'époque non c'est la traçabilité zala quitté l'état français ne connaissait même pas que ces gens c'était des producteurs Snap à la époque en Snap et Zalaga peut-être parce qu'il n'y avait pas la nouvelle technologie mais à l'époque est-ce que WhatsApp est à la voilà Facebook est à la Instagram est à la on a dit no go bando ko saka ba congolais tina ba niveau moko bolingo comme ça ba congolais ni ba bouffon Likolo na yo moko mutu lo kuta meke. Non, tolembi yo monsieur. Pas jusque là. Très très arrogant. Imprétentieux. Mais oui, c'est un prétentieux monsieur. Il est bien monté. Il n'a rien du tout. Nasa mute mazole là. En plus nanga na souligner lo moko olimbisanga ndeko souvenir, ndeko journaliste. Comment ça fait-il que hier azotindaka batu balobaka on faire ça mal entouré, faire ça mal entouré. Hier au contraire aza mal entouré na ba bourrika ko saganate. Mais ouais, naza na ba preuve na ko banda ko talisa yo. Bato banda non. Na bani na ngambu na biso. Voilà. Toza na Pichu Botoko. Voilà, ancien. Ancien. Toza na Blaise Polo. Mutu ezosala. Toza na Tracy Eleza. Présidentiel. Toza na Trésor Congolo. DMC licencié. Il y a un groupe d'entourage naza licencié. Biso ton Trésor Congo. Dieu merci Gata. Ton a Dieu merci Gata. OK na bossa naki. Dieu merci Gata. Ba licencié. Yé. Banda kotanga ba vie wana nyonso to balandaki ba tata momo tata momo libu munene mwindu musade ba simisaka ka téléphone. Alo ba bilobela. A licencié atanga classe. Yé na entourage naza licencié. Excusez. To kita lisusu. Yaka Ken Piana. Bourrik oyo na ba journaliste tout congolais mutu ya kizenga suka yé l'échec yé. Ozui Alidor, ba Pepe. Ozui Valdin Tambwe, Pepe. Pepe c'est-à-dire. Ozui mwana moko boye, ba Pepe, ba to balanda biso ba osilisa lettre ya suka wana. Ozui leta lingate ozui mwana Alexis nani mwana mwa ye mikolo za matama minene boye. Pepe. Pepe. Mais wana baba na facile. Basa Alexis Wech, c'est de la même génération. Mais oui, je connais, mais je vous connais très bien, mon cher. Bino botangi classe na ba facile. Biso toye sima na bino. Ozui na Valdi Tambwatanga. Mais à côté na buso bazwa diplôme boycota. Pepe. Ozui mwana na Alexis Pepe. Ozui oyo lité ya kanda tuka lité ya kanda. Ndeko na ngai lukanga juro ko lukoko tobola tata wana libumu nazala sima na accompagner. Yo bo meka pancréas. Non, faut que tobola libumu. Comment tata mumba bo osala ba succès na mboka oyo ata velo pamba lelo osala na ngote. Tu ne peux pas tu parles d'embotellika. Mais oui. Na succès ya sala ba succès ba tourner africain ya beta. Afin d'arabe na kisasa. Après sa adresse na. A locataire lo ngana yo.
alocataire loko ngana yo ndeko nanga okaka ta soni te na ba succès nyonso yo sala na me omipesa musala yo olandaka ba $100 na ba $50 sima ya bana mike pe ozoso courage aloba o bagola bolimbisanga na koya matanga wana po biso bagola to finga te. Voilà, merci beaucoup Rocky Kilolo, un grand merci à celui qu'on appelle Gali Molima, le directeur Nakata DGRK, mon ami, plein de bonnes choses à toi. Également à Chris Sekunda, Nakata RTNC, Radio Télévision Nationale Congolaise, Dan Mola, le philosophe, moi Namaye, le Moutunanga Yakati, PC Ngambote, na Dieudonné Lumba Lukoki, Mobile Abata Gradi, plein de bonnes choses à vous également à Yann Bingo, l'arabe noir, Yannick Moukouba depuis Dubaï. Plein de bonnes choses à vous également à Gloriton, Tunakata Lubumbashi, Mais Kasonga, Nakata Paris, Rodrigue Luenda, plein de bonnes choses à vous tous. Jojo Diams, Nakata Bundes, sans oublier, Nabosani Bakute, également Nabakitu Bolingaranga, Badi, Agence César Moko, Agence Wanamushinda, c'est-à-dire Chine, Angola, Chine, Kinshasa, tout ça, Oshwe A3, Namatonge, Agence Wanamushinda. Plein de bonnes choses à vous. Un dernier point qui est un peu très délicat, Fali pour pas introniser Prince des Anamons. Théâtre. Théâtre comment? Théâtre de chez nous. Mais oui, et c'est le côté mon cher. Moni, naebisaka batu na émission mona salara. Naebisaka bango ke moni tango banganga bako kufa. Bako zonga. Nganga kufa kiti. Rest in peace. Oh, mutu mo rest in peace, rest in peace alobaka wana. Adayaki. Omoni lelo kota zongi kalate boko moni lelo achaka boyane osila kalate ko moni lelo achela maboko boye ko sila po mutu apesa ka biloko wana akufi akena biloko na ye nganga kufi mutu akozonga na kimboka tende ye nini papa wemba ko kompara na papa wemba te po alekisa kimbwa na ye moko na TV alobi ke non de wendo so iti wapi aleki bango bo compara na papa wemba te asa de modi na ena ba mise na baba modi mon cher papa wemba bandeko na biso ba tetela ba monaki mutu azo valoriser biso ba tetela il faut biso peto valoriser yango ba komisaka ye chef papa wemba bandeko na nga ba tetela na pesi bango longonya ba valorisaka papa wemba parce que papa wemba bandaki ko valoriser bango ba tetela. Yaza mutu aliboso valoriser bandeko na biso ba mongo te tolaki na mabele lisi carton zo ndeko na biso bokechu amungala te zo ba mimi mongo nana yebi ba mimi mongo te na mboko ba René Lokwa tile lo carton na ba Wileri na ba Kisasa to ndima René Lokwa wana ezalaki théâtre de chez nous comme preuve ezaki lo moko organiser na bandeko na grande sœur ne mo utaki so Belgique so pia saki na kachona yo mona kitele bandeko ba membre ya famille na ye omoni ba vie nyonso ba bandeko loba ba noko na ye ezaki eloko moko ya famille benga bato bazana bambandaka benga bato baza par-ci par là ba soki ba yebi ete ba mambwana te. Rocky Kilolo, toujours dans le cadre de cette émission, il y a eu une guerre qui s'est déclenchée entre un père et puis Fally Ipupa à cause de la chanson Par terre. Un père Babi, c'est la monotonie. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Fally Ipupa est intouchable dans la musique à Congo? Parce qu'au niveau tout le monde va attaquer un père, c'est comme si ces derniers étaient intouchables. Tu peux dire quoi par rapport à ça? Na pesina nous bandeko nanga un père mbote bisika bali. Ya un père. Bino boaba na matete oni britannique e bangaka te. Bo mona maestro Fabregas te. Nenga kenana. Ba fait na biso ba waze quoi. Na bien même pas. Wana ezalaka nango ironie maestro asalaka maestro ko senge pardon te bana onde Fabregas ko senge pardon. Papa. Na bien e bongo omonite ndenge waze kwa kendaka na vie na biso amon fleri. Bana matete babanga te bana matete bana droit ko banga ete. On a moni moko na bango aleki ono je suis venu éclaircir. Yuma. Comment est Yuma pe na ndenga soloko. Ndeur non kombo ya Yuma za na vrai Yuma ko sakana te. Yoko ya se justifier par rapport à quoi? Monotonie bandi lelo. Na ba no peso exemple ya monotonie na. Zonze moment bimisi science soki science ni. Nzembo wana ya science wana o azwi ba kindo nyonso ya science. Ayi ko yema ona katsa nzembo pour envoûter peuple congolais. Nzembo wana. Nzembo wana comparé yango na nzembo ya Embela Serre na biso Claudia Sassou ya ngamba. Toute dernière chanson ya Embela Serre na biso Claudia Sassou. Monotonie. Monotonie na biloko wana te ba forumba monotonie.
te omoni bino mususu ya mo pesa akanda ende kunanga omoni peuple congolais etalaka biso bala ba yuma te baba zoba te mutu mo boyaka oyo ziba nzembo oziba rythme banzembo mo yemba yemba oyo bandi suko yembisa bango ngo balo banete ye nani monotoni peko tala no pe clip ya nzembo wana alandi ma liberté non ba bi on design à color ça sera toujours bon mais hier az artiste atalaka biso ti ponya yebisaki color te que no yo color longolela ngai loko diembeli silinga babi color à ça la bon on peut dire que non aké ba color pour copier bon akende ayaki nde juste pour tala papa aza copie coller à faire rigola basala ye na bula faire rigola na sala batch papa na malgré tout les lois comme manquer Koffi Olomide respect muto na za ambassadeur to banda po manquer respect papa mbate mais a manquant viona respect lelo basola te aza copie coller à faire rigola omoni ba comme chef d'orchestre pour na faire rigola to boaki vita imana e cartonné ba ko yembise nzembo moko ya liboso yemba una pour na faire rigola bizana gogolo no mbataki mukolo mukanda na poto yo kenda poto a 4 jours une semaine oyeba fandisio na bandal ba mo tambu iso makolo banga ba bomets na bandal. Voilà, merci beaucoup Rocky Kilolo. Koseka tende kona ngai mito on a lingio mito man on a lingio ko sala na l'esprit ya ba un grand merci à Batutu pour la neige tout na suka un message à tous les Gaulois surtout ba obadiana pour sa concert lelo ba Gaulois ba gladiateurs partout dans le monde entier boza bino mitema okita tozo buka martyr na 2023 ya solo toko beta martyr papa na disque d'or ya solo oh to saleli makelele to influencer na Batutu po faire on pas robima lelo pas PCP date oh faut ba remettre biso disque d'or basi na kati ya Paris makambo na lo ba o ba ale kumbela ba bien ba mama Alain Kembela e bien mama Fanta Fofana aye bien mama présidente na pesi mbote mama vient nga trésor pembele le mbatable Yannick Kayenga la mon invisible encore et toujours vient nga yo yebi to ke na okande to ke na nango na bosanité Bera de presse des Amunda maître de l'air maître El Chapo ici gazali ba mbote belé ve na yebi oso comprendre ko nanga tozo beta martyr na 2023 na mois de juin. Ouais, la correction. Na ebiso ya mabe. Baya bayo ka chanter ba keloko. Nengezo tingo dingo dinengezo panza. Voilà. Et quelques salutations plutôt kawana. Na pesi ba Gaulois nyoso tumbote plus contact ndeko na ngai. Pour bato balingi ba contacter Rocky Kilolo mikolo kandeza osakana te. Bo contacter na plus 243 081 16 38 577. Plus 243 081 16 38 577 bambote na ngai na bureau na biso mobimba venanga Blaise Polo venanga l'ami des boss ya Guilema Fakala na pesi bureau Shagi Moussao na Afrique d'ici na bosanité vieyo yebi bagola to sala toujours soudé si ma fait rigola mu kwantombolo mo mai wakanyinda chilobo bakisela ke bongo merci pe na yo na opportunité pesi ngai na bandeko nyonso tu ya Emergence TV1 merci. Voilà, merci beaucoup, c'était Rocky Kilolo le vôtre. Merci beaucoup d'être branché sur Emergence sur la télévision, restez branchés et abonnez-vous massivement et puis cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer comme information. Merci beaucoup.